Affaire ya bague, ya mariage, Cindy Leker matalana. Bande kwe bele balobi balinga. Cindy Leker pembe na Koffi Olomide étant que chanteuse, mais balinga kaete étant que femme de Koffi Olomide. Bande koto salaka analyse comme d'habitude. Mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Bienvenue na bino. Vous s'abonner, vous liker, vous partager bande konangai. Vraiment lelo te ko sala analyse sur makambo ekoleka si internet. To moni kuna Koffi Olomide lelo rendez-vous eza moko lelo obeta na festival moko eza na Londres. Ba invitaki bango na oyaye Cindy Leker. Mais départ na bango ezaki lobi bande konanga vendredi to monaki na kati avion ba video ezalaki koleka kande bomona wana video eke ezongi ya mama si en tout cas mama si na oyaye Koffi Olomide vantar eke ezongi matalana eke ezongi bandeko Cindy Leker abetisi bandeko ebele mabako pona nini pourquoi parce que vidéo basali alakisi bague na ya mariage alakisi en penza na ndenge ya liboso na ndenge ya sima eza kwa na reto verso na ngo bandeko nanga alakisi peuple congolais alakisi ba internet asali oya ye fier ya bague na que moi je suis Madame Olomide ngai o naza femme mariée ngai oyo babalanga Cindy Leker molongani ya monsieur Koffi Olomide Antoine Agweba e ande likambo mokolo yango ya lobi ezalaki nde somo matalana eke ezongi or toza na matanga bandeko na ngai en tout cas mes condoléances na famille mobimba ya F victime o bauta eko perdre o ya bango na biso nyonso ba congolais to eko perdre o ya biso Mimi Tikeva biso nyonso toyebi Mimi Tikeva bayemba epa ba musicien belé mais analyse nango pe ezali to ya ko sala comme d'habitude mais to kamwe en pleine matanga to anango mama si azanga mawa ayekolakisa biso oya ye ba bague oya ye ke ya zalaka na Koffi Olomide ya za femme légitime ya Koffi Olomide bague ke zongi en tout cas bande ko ebele basiliki ba Koffi fil ba Koffiette ba tombo ki bande konanga botala ba message o kutu ye moko Koffi Olomide pe a publier yango ba message wana oyo ba Koffi fil na ba Koffiette ba tcheli ye na page na ye pour dire que ba Koffi fil na ba Koffiette mingi ba sepelite ba tombo ki balobi Cindy c'est quoi ça d'ailleurs kutu biso to lingaka o pembe na Koffi Olomide étant ozala comme chanteuse nde toyebaka yo ndenge yelaka mais tolingaka yo te ozala wana pembe na ye comme femme na ye Koffi Olomide abongi na yo te toyoki pe kuna bato mosusu babakali balobi Cindy Koffi Olomide kutu ye moko a regretaka ndenge abimisa Cindy Leker boye comme madame na ye mais ma esi sopa na tokosala koboni mais Cindy pa aza na makambo oyo aye amonaka na kati ya ndako wana Cindy pa aza na oyo aye ba souffrance oyo amonaka epai ya Koffi Olomide mais moya lobango eza te pourquoi parce que si akota place oyo amikotisa mais ba Koffi fil mingi donc ba tombo ki akosakana te bandeko nanga babi Koffi biso tolingaki ka pembeni wana pembeni ya Cindy comme chanteuse ndenge ya koyembela biso banzembo ndenge ya kosalela biso ba spectacle ka ndenge ezalaka mais biso totikala kolinga ye lokola mwasi na ye te ndenge ekoma boye ndenge nini po ani Koffi arataka mwasi te akomisa epe madame biso to sepelaka te mais ya ba moko pe bazaka pour Cindy balobi kete biso to lingaki ka comme madame Koffi Olomide esimba ba musu pe balobi esimba te toyebi te tokolanda ya banane mais na kotala boye bato ebele bazaka pe contre bato ebele pe bazaka pour en tout cas Cindy Leker na yebi te matalana o ya kolakisa baninga bague misapieke zongi en tout cas bandeko basepeli nango te bandeko ebele basepeli nango te okosala video na normal mais pas koya ko provoquer baninga pas koya ko provoquer makambo aussi elala apparemment pe Cindy alingaka ne ka balobela ye esalaki bien
ondira lingani ndenge bafingaka ye ndenge balobaka na ye ndenge basekaka ye ndenge batumbolaka ye ondira esalaka bien mesana nango en fait parce que ti oya kosala biloko ya bongo bandeko na nga veut dire que omesana deya na babiloko yango oyo basalaka yo parce que communauté congolaise soki azwi likambo na yo atikaka te botalaka basija sindi nde bazwaka yango eloko moke boye sindi des fois nga personnellement nayoka mawa mwana otala mwasi ya bato nini asali mpe nini mo mpe nayoka mawa naza mutu mpona kaka linga Koffi Olomide yango wana mpo andima kovanda na ye yango wana oui asala mabe mais quelque part mpe eza faute ya mobali moto alingaka ese mobali abendaka ye pembeni te msu ya nga apusana te mais ye soki apusana eza parce que mobali abendaka ye pembeni ayebisi ye kobanga te ezala wana nga na otina ti e ayebi batemps oyo aleka na Koffi ayebi makambo oyo basala ngana bino toyebi ke Kosindi Leker ayebi basacrifice oyo asala kozala pembeni ya Koffi Olomide alors komona ye boye oui eza facile te ti akotisa esprit asinyaka makambo oyo bomona ye akoma kosinye wana akoti esprit oyo ekeya eya na kosala boye na kozongisa boye po Sindi pena akotisa esprit akotisa pena esprit asala bavideo wana bamama alia bamona badidistan bamona eza facile te donc vraiment si Koffi Sindi Leker vraiment akotisa esprit et puis kotala boye ezalaka mingi ye te ondire mobali moto apusaka ye sala boye zongisa boye oyoka ye moko soni talaka bavideo mosusu asalaka omoni lokola moto aoka soni mais tellement azalaka moto oyo azopuse nde ka balobaka so omoni mwana soso azovimba na nzungu seke mama na ye moto aotinda ye donc yango bomonaka Sindi ndenge asalaka bongo mama na ye azalaka na nsima na ye donc tata na ye Koffi Olomide azalaka na nsima na ye oyo apusaka ye ti aya kolakisa biso bagi wana kolakisa biso ke ye nde babala ye bato mpe batomboki balobi libala yango mpe bamona place esalama te bato outi komona nyoka longo outi kobala libala na ye tout le monde tomoni libala nyoka longo ndenge leki asali coutumier na ye tomoni toyebi te soki osala religieux mais présentation na ye mpe na yaka nasalelaka bino analyse soki boki na chaîne à la grande découverte bokomona analyse wana et côté ya Sindi Leker azoya kolakisa biso bongo bandeko batomboki balobi totomona mpe libala yango place esalama te ni civil ni coutumier ni présentation batikala komona te ni religieux batikala komona te sikopona ni koya kosalela biso vantard ya babage ke ezongi en tout cas ba message eza wana o bandeko batie bino mo bozotanga bino mo bozomona pour dire que communauté batomboki congolais atomboki Sindi eza nini na monde entier oyo mtolati bagi mutaliboso yo mtolati bagi ya mariage po ya kolakisa biso ya kosalela biso yango vantard bongo est-ce que bagi o Sindi alati ezolakisa ki azaka kimia na libala na ye ou pas yango nde kimia na libala to yango nde en tout cas bato balo bazoloba selo bango en tout cas bato batomboki bandeko na ngai et yande ka na ocho sabino apparemment Sindi moko esalaki bien po eza kwa atumboli ba congolais et côté pe avion mon pas peut-être c'est une façon ya osala promotion ya festival au ba oke ko ça na Londres na journée à lelo peut-être eza une façon pe ya ko sala promotion nango to pib nango habité to ningisa bango batia biso ka tellement mikolo ba olobela biso te to sala ngo po ekende ndenge esalaka wana mais nga des fois esala nga parce que mona ne bafinga a Sindi Leker de balobelaka ye parce que aza pe mutu trop de mafinga trop de kolobela esala pe moi bandenge mon boy mais j'ai vite compris que mon pe alinga ngo donc voilà quoi c'est un peu ça moi analyse to yaki ko sala ya mwana par rapport ndenge ba Koffi na ba Koffiette batomboki pona de konamiso Sindi Leker asali matalana ya bag na ye ano oyo basalaki vidéo nango na kati ya avion en tout cas Sindi apparemment soko moni ko sepela no ba finga yo en tout cas continuer mais so moni ke na lingana nga balobela nga te déranger nga alors faut chercher ya ko kata hémorragie wana et ko sala yo bien esika nyonso kozala et voilà bandeko abonnez-vous likez partagez bon week-end na bino bisous bye tomonani na numéro ya sima bye.